Chef de l'État na Mwanda na Congo central lelo wapi a lancé travaux ya construction ya port en eau profonde ya banana maître Gums Nadadjou bayamba makina chef de l'État congolais lobby eleki ezalaki bongo na cité Union africaine. Jean-Marc Kabundo radié de l'UDPS sort politique na ye ezanini ba réponse pe ba détail ya ba élément nyonso wana na kati ya édition na bisa mon colonel onezene sengo mingi ya ko présenter les bino bon début de semaine pe na souhaiter bino bolandi malam. Mbote, merci na fidélité, confiance, pour ça na KNB News, mais ça n'a informé nous toujours d'une manière très professionnelle. Édition le bandi tikato fongola yango na chef de l'État nengo tolobine bandeli oyo azwami na Mwanda précisément na Congo central bisika pi a lancé mokola lelo ba travaux ya construction ya port en eau profonde ya banana et salemi na présence ya délégation munene ni salemi vraiment kuna image pe commentaire. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commis le lundi 31 janvier 2022 na Mwanda, cité côtière située dans la province ya Congo central pour la procéder na pose de première pierre et la construction et port en eau profonde de Banana. Étape yango ezali ko intervenir après signature ya ba convention et collaboration entre RDC et société DP World ya fin qui signé na fin décembre 2021 forte délégation ya population outil belé na bakonyoso ya province ya Congo central pe et koyamba bongo chef de l'État wa bibisika ba sepeli pour la likanisi oyo ba parti politique ba force vive société civile pe population ensemble nango ba kangi banzela nyonso wa bibisika ba ekomona chef de l'État to signaler awa que projet yango ezala démarrer ou ta prédécesseur na ye Joseph Kabila pe yango ekozonga na mesa kaka décembre et l'équipe chef de l'État azwaki mokano ya kosala yango to bosana te que chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo azali accompagné la délégation munene wa publicika ba kiti sur terrain pour batala nyonso ekosalema kuna pour l'intérêt la population congolaise to rappeler awa que projet yango ezali ko faciliter accostage ya ba grand navire pe autres porte-conteneurs oyo ekosala que mboka na biso évoluer ezali prévu au total 4 phases au final investissement ya makasi d'environ $1 milliard ekokota na projet yango Kinshasa et l'équipe partout. Ba travaux ya état généraux de la presse ezalaki clôturé samedi o elekini ni penza ezalaki motuya ya bokutani wana ya bapandisango image pe commentaire. Président ya mboka Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kaka na discours na ye po na occasion ya clôture ya beta généraux ya communication pe média na chapiteau na espace Kamesha kuna na commune ya Gombe mokolo ya samedi moleki kasi arasiraki presse congolaise elongo na soutien ya gouvernement o ekozala kobanda sikoyo ko répondre na ba recommandation nyonso na yango mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alendisaki ba journaliste congolais na ko ressentir esengo po na ko disposer na bokebi presse moko libre na hauteur ya République démocratique du Congo kasi ye moko pe ministre ya communication pe média Patrick Mouya ya Katembwe azwaki parole na ko saluer implication ya ba différents partenaires avant ya ko retracer ba temps fort ya ba états généraux ya communication pe média na bongo po na ko appuyer pe ko accompagner forum esengeli ezana insistance ya ko favoriser exercice moko o ekoza très capital pour la liberté ya presse congolaise. Nasuka chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a clôturé na koloba na o etali professionnalisme ya média congolaise na kokoma bali ya lutte contre banti valeur lokola tribalisme, népotisme pe na kobu ya corruption awa na République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Actualité, appelle sous beaucoup tani ya maître Gims pe Dadjou artiste o bautaki na mikili mususu artiste congolais bien sûr ba ya mamaki na chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo beaucoup tani yango esalemaki na cité ya Union africaine nini penza et le mamaki kuna image pe commentaire. Pe
Porteur d'un projet culturel pour la République démocratique du Congo, ndeba artiste et musicien Mibale, Maître Gims Pedadjou Bayambamaki et Paya chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mokolo elobi moleki 30 janvier 2022 na cité à Union africaine pour nako booster culture congolaise à travers un apport conséquent. Nayango ba proposa ki festival annuel pe ba studio d'enregistrement pe ba artiste Mibale Dadjou pe Maître Gims bazwaki na maboko ya yemoko chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba passeport diplomatique pour nako honorer ba artiste pe nako bimana bango ba lobaki bo liboso ya ba pandisango bazali vraiment na carte à jouer à tant que ba ambassadeur ya rumba na tango oyo pays pe musique na yango bazali bongo immortalisé na UNESCO pe bandimi samaki na un bref délai ba ko construire ba studio d'enregistrement na standard européen pe ezali normal te ba ville Mibale lokola la ville province ya Kinshasa pe Lubumbashi ba ville francophone bazanga ba infrastructure culturelle. Ah oui, makambo ya boyende to lingi pe na développement ya mboka na biso pe ya rumba congolaise. Ligue pour l'émergence et la démocratie, l'aide na Mukuse Basala qui m'ont bangé na matinée politique samedi 29 janvier na siège national na bango Hervé Zaka témoin événement. Na cadre ya kokolisa parti pe ko inculquer idéologie na ba membre Ligue pour l'émergence et la démocratie l'aide na Mukuse Basala qui mo bangé na matinée politique samedi 29 janvier 2022 na siège national na bango bautaki na bakwanyo so ya capitale population pe ba militant pour na ko participer na bokutani oyo monene oyo ezalaki animé na ye moko président national Guy Didier Kintambu tango azwaki maloba leader ya Ligue pour l'émergence et la démocratie atalisaki solo importance ya bokutani oyo pe na même occasion encourageaki jeunesse congolaise ba participer na développement ya RDC yambo ya ko lancer officiellement campagne nationale d'adhésion massive à travers territoire national. Oh, les alliés na thème lokola pour mon Congo, pour mon avenir, je prends mes responsabilités, j'adhère à la LED. Pour la compte y activité oh on a vu la Kinshasa ba nouveau adhérent ba communica Kiboé avec un parti qui est jeune émergent avec une idéologie qui est conforme, qui cadre avec la jeunesse congolaise qui depuis est un peu délaissée au détriment d'une classe insoucieuse de la jeunesse, mais là il y a un parti jeune qui se lance dans la chose avec des espoirs. Satisfait na vision pe na mosala l'aide azali kosala sur terrain secrétaire général ya Ligue pour l'émergence et la démocratie azangaki maloba te. Parti politique oyo la Ligue pour l'émergence et la démocratie eza parti moko trop jeune et puis tomoni ba vision oyo mwana mboka Didier Kintambu azanango par rapport ya mboka oyo na ba vision oyo ngai personnellement nazanango je me suis dit je dois accompagner mon président na kati ya vision oyo pour lobby ba lobela pe l'aide. Donc tout le monde qui a une vision et qui peut apporter un plus dans mboka ya Congo, voilà pourquoi tu as adhéré lelo officiellement na kati ya parti. Boyende ezalaka bokutani oyo et salemi na cadre ya kokolisa effectif ya parti cher ya Guy Didier Kintambu pe ko se préparaka malembe pona maponami ezali koya bango balobi ba telemi ti nati 2023 a remporté majorité na parlement kitoko Kinshasa et l'équipe partout. Parti politique clique basaki mo bangé a beaucoup tane mama bisika puis ba encourager ki bango ba continuer ko sala mosala peine na occasion wana ba pesa ki bango moi eloko ba simplement pa pona ko sunga ba mama ba se prendre en charge pe ba sunga ekolo Congo héritier lu konji pe souzi mwamba bazalaki présent.
Madame Stéphanie Mbombo, présidente ya CRIC, na souci azalaka na yango po na femme congolaise nde mokolo ya samedi moleki 29 janvier 2022 asangisaki ba mama ya Tchango po na kosala geste ya motema bolamu kaka ndenge bozali komona bino moko na bilili awa na kokabela bango to pe kopesa na ba mama ba bassin ma pape manteka na signe oyo lakisi alingi komona mwasi nyonso azala na mouvement pe likambo ya bonde ekosunga na moto abanda commerce po na kosunga libota pe na bana na ye pe azangaki maloba te na micro ya KNB News na koloba boye démocratique du Congo et Juibasi ya Boyata disent tokomona lisusu te ba député na ba quartier to pe na ba venu ko convaincre bato na makambo ya mabe to pe na ba promesse o ba kokaka na bango ko sala te tolingi makambo ya boye et continuer pour na développement ya République démocratique du Congo pe ya congolais na congolaise nyonso Kinshasa et l'équipe partout. Mosungi ya peuple congolais Beltesco acheli bino na marché spaghetti pe macaroni roni ezoliamba na nyonso pe ezotekama partout eza produit kitoko po ezotekama lokola produit ya Beltesco kasi kobosana te tala bien logo ezanga te po babeta yo mbata te. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise. Sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo. Tout le monde a osala d'accord na spaghetti oyo roni. Et c'est quelque que pâte alimentaire oyo et salemi na semoule de blé et zalina elengi pe guna ndenge ya kosakana te. Kasi babosani binote ba enyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie ba lela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te. Lamba makaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va kende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka eza l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Tout
jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité en continu. Kasinalinga la auto propose rabino information vraie, peu vérifiable, peu les sous actualité Nanzela. Yaba émission ezaka posté en ligne na chaîne YouTube na biso awa. Total ici bino extrait émission qui politique est déjà en ligne na chaîne YouTube na biso. Visitez, s'abonner kasiko bo sanate ko partager pour ça la kitoko. Kabunda Longwe, caméra. Moi j'ai pris une bouteille de champagne dans ma chambre. Na meli yango na sisi yango na lala ko tona kwiti parce que dans un sengo j'ai fini une bouteille ngai moko parce que j'estime que l'IDPS méritait plus. L'IDPS avoir un Kabound comme président ou pas, mais Kabound au sommet de l'IDPS, ils ont vraiment comment on dit, déshonorer tous les martyrs. Il y a l'IDPS et surtout qu'on déshonorer mémoire, il n'y a pas Pétien Tshisekedi les Fanks. Donc aujourd'hui les amis de l'IDPS, comme ils ont très bien compris, mais ils ont compris en retard. Ils ont laissé vraiment Jama Kabound cherchant à salir l'image du chef de l'État. Et on a saisi un peu l'opportunité dans le micro. Désormais, je me suis autoproclamé porte-parole à chef de l'État. C'est officieux, c'est pas officiel. Okay. Nous avons besoin de salaire, nous avons besoin de prime, nous avons besoin de bureau, nous avons besoin de l'autre côté. Pourquoi je me suis autoproclamé porte-parole du chef de l'État? Parce que j'estime qu'il faut rester dans le contexte du maréchal Mobutu Sese Seko Kukuwendu Azabang, qui disait toujours qu'on est bantou, on est africain et le chef est sacré. Chez nous, les bantous, les chefs est sacré. Alors aujourd'hui, au travail, la médiocrité de la manière de faire de Jama Kabound, il a désacralisé l'image du chef de l'État. Et moi, je dis non. Comme au niveau de la présidence, c'est une association des gens qui sont toujours bien habillés. Au niveau de l'IDPS, les gens ils sont toujours dépassés. Alors moi, je reste cohérent, conséquent pour défendre, tailler sur mesure, d'une manière communicationnelle, la personne du chef de l'État et sa vision. Voilà. Vous pensez que c'est une bonne décision pour l'UDPS, il y a Kolongula Kabound? Est-ce que c'est une manière de sauter sur l'occasion? J'estime que pour une fois, depuis les 3 ans, l'UDPS au pouvoir, basé décision moko républicaine, basé décision moko rationnelle. Un Jamar Kabound au sommet, il y a UDPS au-delà de la médiocrité. Et aujourd'hui, moi j'ai décrié ça combien de fois dans Plateau Naya. J'ai été traité de nez, j'ai été traité de tout, naza jaloux, Jama Kabunda Zunga, non, non, moi je suis fils à maman. La politique est faite pour des gens qui sont bien élevés, bien éduqués. Tant que on dit maraté, le lobo sur les résultats. On ne peut pas venir faire la politique quand on est mal élevé, quand on est indiscipliné, quand on a un problème d'éducation de base. À la place de Kabound, vous voyez qui? À l'UDPS? À la place de Kabound au sein de l'UDPS, je vois 2 personnes. Je vois Peter Kazadi ou encore le prof Chilumbu. Moi je vois les deux. Au besoin, s'il faut donner un bonus, je vois Jacqueline Chabani. Donc, continuez édition la biso mokona. Libota Chiswaka PC ya bazali na moya koyebisa baninga pe bandeko liwa ya ndeko na bango papa André Chiswaka Miss Pink oya kufaki mikolo leki na liwa ya maladi oyo enyokolaki ye. Programme ya obsèque ezali boye lundi 31 janvier 2022 na 17h messe d'action de grâce na résidence familiale na avenue Lushiku numéro 15 Lemba Salongo. Mardi 1er février 2022 na 16h messe d'action de grâce na paroisse Saint-Augustin référence maison communale ya Lemba. Na 20h la même journée, veillée mortuaire que Salomon na salle paroisse Saint-Augustin. Na 21h, petit 5h, prière, exhortation, témoignage, animation musicale, na renouveau charismatique catholique Christoa, la paroisse Saint-Augustin. Mercredi 2 février 2022, na 8h, départ pour la morgue l'hôpital Saint-Joseph na limité. 9h, levée du corps na morgue l'hôpital Saint-Joseph ya limité. 10h, départ pour l'animation na cimetière ya Mbestek Nouvelle Cité 2. 14h, bain de consolation na salle paroisse Saint-Augustin. Ce qui a été communiqué au Ekomina Montonio soyez baki papa André Chiswaka Miss Pink, molimo na ye epe manakimia. Tosu qui s'édition lelo na sport wapi boxeur congolais Junior Ilunga azwaki tope a conservé titre na ye ya champion du monde en boxe ezalaki esango makasi pona bana mboka. Ruth Moyena asali biso commentaire pe azongeli nyonso esalemaki kuna.
République démocratique du Congo à la hauteur. Boxeur congolais Junior Ilunga Makabu asili kolonga bongo tabiso ya États-Unis d'Amérique na butu ya samedi pe kotana tongo ya dimanche 30 janvier 2022. Pe asili kozwa bongo ceinture ya lutte légère ya WBC nyonso wana elakisaki esengo monene na baye bonso oyo bazwami libanda ya mboka topé la diaspora ya États-Unis d'Amérique pe ezaki vraiment vraie fierté na République démocratique du Congo. Soki ba victoire ya Bwena mboka na biso mabeto malamu. Ah oui, biso to sepeli makasi penza. Longonya na yo Junior Ilunga Makabu tika ete victoire oyo et continue ti nati Kinshasa et l'équipe partout. Je suis là pour vous défendre et pour faire votre fierté. Que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et Zalaki édition, il y a le 31 janvier 2022. Édition à Souka et moi à janvier, on a Zaki Nesengo Mingi. Il y a co-présenté les bino. Merci l'équipe technique et rédactionnelle. Saki Moussaki, tout qu'on a si ma caméra. Tozaki na Hervé Zaka, régie et si mama qui na Timothée Kaembe. Réalisation et Zalaki, il y a Arnold, moi, il y a Pelissousou. Toujours la coordination et la grande lieu à communication. Dimou Ketima, ou à sali grand retour na ye à la rédaction pe na Kinshasa. Solo États-Unis et Zolo. Lumba awa kasi biso to serveur abino toujours d'une manière très professionnelle to kutani lobby magazine